Merci Yves Mbumba, merci Poupon Ikoma, merci David Nguye, merci Ziko Mayamba et pourquoi pas Henri Ikolo et Benjamin Kilunga. Merci beaucoup dans le cadre de la bonne Boza et Belé Bande Boza dans l'émission Otole Kalambunda. On a présenté on a cadre toujours en commissar. Information madame Sika Bozali. Voilà. Baye batoni na mbongo bazo komaka na mbongo pe baye baza babola bazo kitarasi okoma babola. Pourquoi? Kola saki bolingo ya Congo ezalité ici la population. Okuta politicien, okuta baye baza ba mbongo, balingi se ko nyokola ka bandeko ko matali kolo na biso ko komisa biso lokola ba marche pied to pe ba esclave, c'est parce que tozanga ba notion de moralité. C'est parce que tozoye bateke biso de to tindaka bango na kata ba parlement wana. C'est parce que biso de to votaka bango to bosani ni surtout wana. Tabazo koma kuna ba pesi biso mu Congo. Et lobi ba kozonga la biso lisusu na ba discours kaka oya lolengi kaka ba yaka lango ya lokuta wana. Likolo ya sakombi ya loso, likolo ya polo, likolo ya chapeau, au PC sous 5 ans pour akeli ko mata likolo na yo, ako tambula likolo na yo, ako comme ça marche pied na ye, ako comme ça cheval na ye. Yamona la ba toujours que photos za la lamuka. Congolais siko za fois ba ke ozana droit pour za devoir ya kolinga Congo. Congo ezali ya mutu moko te. Ezala mutu moko te ko bimisa lelo au carte de naissance ya Congo ba Congo za ya za la kati. Mais Congo de sala yo nanga to zala. Comment ça yota? C'est dans cette optique-là que nous réveillons la population kolobake. Tant que nous avons des gens kota, bangouna bazo luka basala makambo ezalakate to sentir le de part et autre ba infiltration et autres. Et c'est que tout ça esprit à dénoncer. Dénonciation malama ezouta partir wapi? À partir ba cause ya balabala. Ko identifier ka déjà population partir ya balabala ko yeba ki ozali bokozi ba shona balabala wana. Koyeba ke batio mokoza kati ya quartier wana. Koyeba ke batio mokoza kati ya commune wana. Tozo la esprit de ça la tango ya kala. Chef de rue. Yeba musala na ezali nini etaka ba peso chef de rue. Lelo oyo ba pa ba koti ya balabala na yo. Oyebi bangote. Faut mituna. Est-ce que yo chef ya balabala? Oyebi ko identifier ma pango soutien ça balabala na yo. Oyebi ma pango tel ça composer la banane. Oui, la balabala na yo. Ce qui va causer balabala, bon, comme il a esprit à dénoncer, esprit à identifier, parce que parce que balabala na yo, donc ozala, malam pour faciliter l'état na biso à kokoyeba ke motu tel azali motu ya biso azali motu na biso te. Et c'est ngeli ba chef de rue, ba chef de quartier, tous la bon mon corps. Ba chef de quartier, ne pas beaucoup messe, tous la bon mon corps. Ba beaucoup messe, na gouverneur, bon rappel bon mon corps. Ndi yango to mona Congo ko bonga. So to zo bebisa bolumu ya Congo, pasi kana pasi. Mbongo to politique e kabolisa bisote. Na tango o to zo luka intérêt ya Congo. To tika ba divergence politique la biso à côté, to tchango à côté. Oh na sala mutu ya SID, na sala mutu nouvel élan. Nous avons MLC, nous avons qui a INC, nous avons qui a ensemble, nous avons IDPS. Tout ça, nous sommes à côté, tout sanganda, pour tout le cas, intérêt à Congo. Intérêt à Congo, les alliés comme politiciens. Intérêt à Congo, les alliés, même la population, la base, il y a identifié tout le monde qui passe à Malamouté. Pour même information, on a un agent renseignement, on a un droit à répression. Bangonde bako kanga muto yo moni ke suspect bako identifier bako yeba azali nani autu wapi to yebi ke na Congo to zali na pays moko hospitalier ba pa ba seke ba vanda di même na atokela ba Rwanda wana okuta ba Congolais bazali bele ba vandi o yebi na Congo ba Congolais bazali ba vandi mais to lingi ba ba vandi bazali na ba norme oza bien reconnu na immigration na biso faut que ça politique ya ko luka ko identifier au moins mutu au moins que bike mutu azaka yote pesa rapport et sika chef ya rue pour amema et pas chef du quartier a comme ça pas bourgmestre peut pas me pas jaba renseignement de manière que l'état asala musala naé lelo oyo qui ça toujours comme si c'est bonga to biye baka réellement est-ce que biso to ngi Kinshasa okoza fulu na yo poubelle na yo oyo boki na balabala. Okoza mutu kano sombaka ekufa oyo otiki yango na nzela. Okoza faux sceptique na yo vule zo konoka ofongoli yango. Tant to sala kalu sotu wana to satandaka après nani akosala
dégagement bloc wana l'état de que l'état ezali yo ezali ngai il faut que linga Congo to linga environnement na biso to yeba ke tant nous toba ka boso to nzela ils ont créé les maladies ya ndenge na ndenge entre autres batifoïde autres belaka tant aux autres mutuka na yo somba et c'est comme bien comme pas aux autres bango so la misère to wap to yebi pété au tiki on déposer na quoi moko boy aux autres créé refuge ya bato ya mabe ya ba bandi ya ba kuluna ya ba assassin so mo ndeko connaître bébé ça sur la tilate kata yango que l'autre qu'est-ce que va te kata manzanza aux autres mon sur le muke et bikisa yo. Merci dans mon mboka Gérard Chekoko Moulumba vice-gouverneur à Kinshasa oyo ko sala rappel ya Edith 003 et pas ba gouverneur et pas ba bourgmestre ba bourgmestre ming balala ki pongi ba yeba ki souté comment ça va évoluer to yebi que rétrocession et bimakate difficulté zali mais tout ça peut qu'on dénoncer aussi ba ONG bimi ebele olelo ekoki ko mbaka na ba boulevard na ba effectif moko tu ya malongate mais tout ça ba formation to yebi ke mon de ma mingi na niveau ya gouvernement provincial pour ba ONG wana et ko mbaka ba boulevard ba prince mais qui bo peto ezana kati na ba quartier ba ONG wana esala ka yango te on est ko luka ministre ko pesa ba bourgmestre avec ma coordonnateur, il y a qui peut être casse la bango, va travailler en collaboration avec ma chef de quartier, ma chef de riz, mais ministre comme qu'il y a puis na ba ONG wana, ba ONG de wana, ba ONG de wana, ezali ya banani, ezali ya ba ministre, ezali ya ba conseil ba assemblée provinciale, ezali ya ba misolo. OK, jeunesse ya lelo oyo bazo se ba classe ba université, bazo na besoin ba travailler. Bazo ba projet malamu. Pourquoi vous avez une charge wana? Pourquoi on peut travailler, pourquoi on peut battre lobby. Vous avez déjà mis solo, vous avez déjà ministre quelque part dans le gouvernement, vous avez déjà député, vous avez déjà mis solo. Mais pourquoi vous avez dit comme Mayayo Bolingo ya Congo Ezalité. Merci dans mon amboka Gérard Chekoko Moulumba. Zéro épave. Kin Bopeto. Comme vraiment réalité à solo. Le nom est dit 003. Et puis ici, quelle est la musique de Baba? Et puis ici, quelle est la musique de l'église? Pasteur, la balabala, 4, 5 églises. Bénédiction pénalité. On le la balisi, on le la balicité. On dit bafle l'autre tandis que pour obéir à mon nom, pour toi, Zoua. Mais tout ça pour indisposer environnement. Bandi ko bavandi, musa so ko bela, moi mais attaque sina ezalité pour parce que bafle la musique aussi eleki. Pe ozo beta on ba ta on moté manuel lingi. Vous avez la barre, vous avez dit 10 bars. D'abord, il faut trouver la définition de musique. Il faut que soit agréable à l'oreille. Mais il y a une musique, il y a une musique, il y a une musique, il y a volume, il y a une musique qui est sous-souté. C'est par là que vous avez ça, environnement la biso. C'est par là que une nuisance sonore. L'État boyi yango. Moi, je dirais que ça rappelle. Ça dit biblique, mais rappeler ma bourgmestre dans l'exécution yango. Tu beau zara obéissance na ba oyebi ko zara pasteur beta musique na bata o esengeli pe bangunga o esengeli pe la volume o esengeli pour indisposer voisin c'est parce que musique nous avons bénéficiaire. Merci. Le truc comme on a vraiment que ba beaucoup mais c'est ça la misala bazali tout autant pour continuer ba beaucoup mais c'est pas ça misala ko réverser bango nous autres tourner la carte à Bopeto moi mboka Germain Pungu azali wa vraiment mboka Sido. Vous allez voir le coordonnateur qui est sur le terrain, nous avons soutien à habiter. Ce qui est allé, manque d'efficacité ou bien manque d'endurance. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Au bas du temps, il y a Koluka, Kotambola, pour sensibiliser, il y a la musique dans la bar, dans l'église. Kotambola qui, tu dis que émission Oyo, les alliés émission Oyo, moi, je suis un gentil Bilamba Landaka. Moi, je Gérard Chekoko Moulumba, vice-gouverneur de Kinshasa, émission à la loupe. C'est parce que tu parles de la réalité, la vérité au delà de la carte à Kinshasa. Tu tambolaki, tu parles de la commune en Sélé, Sikaya, maman Brigitte Moualouke, tu parles de maman qui sensibiliser, rien à côté de ma barre de sensibiliser. C'est ça, respect Edith 003. C'est ça, respect, il y a instruction au Bakos Bapesi. Ton élément autre, juste après, élément aux alliés. Travailler dans mon amboka Benjamin Kilunga Yves Mbumba. C'est parti la régie.
On a 16h, pour 21h, mais musique est ça. Et non, tu as 15 km à Zoyoka qui ça permet aussi aux gens qui s'occupent de la sécurité de Kolanda Makamusus. Quand la musique est basse, Batunyoso Bayaka comme mélodie. Ce soit peut-être pour partager dans Moringa. Mais ce musique est à au Canada. N'est-ce pas ça? À partir de l'objet, on a distribué texte dans la police. La police n'est pas au Bandakola. Sur ces plateaux exceptionnels de votre belle et grande émission par excellence, c'est tous les Kanamonda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Merci à mon Mboka, Jivel Wetungani, Ozali Lisso ya Mokonzi, Gérard Jekoko Mulumba, tu as dit que tu as cadeau à Kitoko vraiment, on peut c'est Momingi, tu as dit que mon Mboka Gérard Jekoko Mulumba, ça dit que tu as mis Bolamu à côté de ça. Merci à mon Mboka, Jacques Chrétien Bakuba, au Père Zali Soussou. Coordonnateur, il y a 0 épave parce qu'il va tout tambola partout. Tout tambola que les autres, c'est pas moi, Mboka, Jean-Claude Kadima, au Azali, Bogoumès, la commune à Kalamou, à Sangisa qui va ténacé surtout quelque part pour la sensibiliser par rapport à Edith 003. Puis à marteler que ceux qui a celle Moussalate, Bakolongolé Moussa, d'où besoin de devoir Yako, respecter, si vous respectez, il y a un Kangabino, ténacé, c'est parti la régie. De respecter l'ENI 003 par 2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Respecter et faire respecter et mettre en application la statut de la Catholique. En effet, le dit article dispose et qui suit est interdit sur l'ensemble de la ville de Kinshasa tout bruit causant une gêne pour le voisinage ou nuisible à la santé de l'homme. Ce n'est pas moi, c'est ce qui dit bonjour. Or, le gouverneur constate malheureusement qu'à travers nos communes, ma commune, que les tenanciers des débits de boissons, Bino, les différentes églises et beaucoup d'autres petits points de commerce en l'état des kiosques violent délibérément le prestige de cette disposition et sans aucune réaction de notre part. Donc vous violez la disposition. Il y a des Oyo sans aucune réaction. Donc puisqu'on vous demande raison pour laquelle les gouverneurs nous adaptent à la musique. Oyo connaît voilà à la libéra à louer. Oyo na ba deuxième semaine na biso yango yo na campagne wana contre la nuisance sonore et puis problème d'assainissement qu'on sort. Nous avons un quartier autour de qui Matongé, Yolo, de l'on est dans Kimbango. Vraiment, nous avons un peu de Kana. Nous avons suite. Nous avons constaté tout ça.
Jusque-là, vraiment, ça va. Bien sûr, il y a quelques cas récalcitrants, toujours, mais en général, obéi, ça peut respecter. Et par la même occasion, qui a présenté la structure auto-créée dans la commune Nabiso. De créer brigade Nabiso et assainissement. Azali côté mais la problème il y a nuisance sonore. Tout le monde respecter. Et dit 003 voire même 005 2013 bazo na respecter ngote biso to pour na faire respecter bango yango. Et en même temps pour appliquer yango na ba sanction yango nyo surtout na kati pour que Kinshasa kimeko. Quand nous on a présenté pe bango et on a présenté la nouvelle coordination ouais ba tenation nous à Kalamu toutes les terrasses à Kalamu ba bare consort président Tabango maman Moussa Congo yewana zali et yepé aponi pe bantenne na chaque différent quartier ou bien pour et Bandolanda bango de basa suivi et brigade des alliés et en même temps lancement et opération 3D des infectations, des ratisations, des interdictions pour na ba terrasse na biso ba et à la propre contre ba insectes yamabe ba bité quoi ba PC consort de l'autre bagi yangwana et pour clôturer toquer na campagne à éveil patriotique to le même mambo état de sécurité on a batamabe biso ba kotaka na kata ba terrasse na biso na kata ba bar na biso to ye baba nani ba ko ba pe to ba ko na mo ba masolo ya bato za komela et na cadre ya sécurité ya mboka na biso je crois en grosso modo au to meko sana bato yango wana jusque là ça va na sengi na police ba se mettre au travail. Voyez bien que je n'accuse pas, mais je dénonce que les lots, même l'assainissement, Kinshasa Bopeto, même à Nignoyo, quelque part c'est la police qui nous fragilise. La police a une part de responsabilité pour fragiliser Bissot. Tout ça, la police est battue la rassemblée pour avoir 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Tout ça, il m'a dit. La police a ça la suivi. Bissot moto zadito otala, moto oyatandite, au lieu de 1000 francs, on a amende consistante. Donc tout ça qu'on l'a dit là, tout ça que la police va accompagner Bissot. Surtout brigade autoché, va travailler des communes encore na police. Là c'est la soirée colonel Opsia District, le colonel Mounongo, Andimi qui accompagner Bissot et le colonel Carl Lewis colonel la district, Andimi qui accompagner Bissot et partout dans un côté on a commandant certain commandant sous commissariat. Donc dans autres traitement commandant n'a pas service et renseignement. Andimi va accompagner Bissot pour que Bissot nous soit la main dans la main pour rester le locaux. Parce que message wana ezotala biso nyonso soki tozomeka kolia fufu komela mai ezokita poto wana kimia une fois que mobule koti na kati ya ville awa muta ozala na petia ozala te biso nyonso toza concerné et puis tozo lendisa isu bandeko ata batenonse ndenge bazana bazala éveillé na ba client o bazo yamba na baba na masolo o ba client bazo solola oye ba masolo amabe soki eza ozangi pe moyen te ya koluka isu ba kambi na biso ya sécurité po bokode bango de sorte que batia maboko na bato wana. Donc ça nous engage tous et tel ka mokonzi ya mboka te. Voilà, tu as dit les maons-là, on peut se remercier à mon amboka Didier, on a dit attaché de presse, il y a mon amboka, juste quand il m'appelle cordon, il y a communication, Willy, il y a commune, il y a Kalamu. Mon amboka tout ça, Kaputu, on a dit beaucoup mais c'est ya Massina yé par lui jamais continuer à se passer parce que bah associé à Bakozi, il fallait atos ça yango. À ça qui assainissement moko munene na kata Massina pour le fongola baba le commis au kanga malikola ba kiosque ndenge na ndenge ya fongoli peut à instruire déjà. Batenacier va passer par rapport à Edith 003. Tout le monde est là qui est toujours dans la caméra à Benjamin Kilunga. Mais toi pour ça quand on a salité papa ils sont tous en banane ils sont bien en biso place on fait des athées place on lit les athées la banane tout est la casse à la casse des salité pas tout ça l'ibis sont banane on te ka to pour sa place papa kotika biso
biso te mpo biso toza yo place yo okende mpe tokolanda yo oza papa na biso ya motema papa tuse rumela e vraiment na acte osali ezalaki salite makasi batanga te balabala au Sep Congo ezali yo kwa balabala oyo ekopesa solution na makambo etali ba embouteillage na ville ya Kinshasa et surtout na boulevard Lumumba soki esangani na balabala Kulumba ndenge ezaki koya place Suka soki to continuer Sep Congo ekoko bwakama na balabala Mobutu oyo tobenga balabala ya Petro Congo ya Sep Congo ekoluka solution à ce que bato à partir à awa soki bakoti ba okokende même ti na aéroport okokende petit na centre ville sans que le kana boulevard Lumumba soki pepon yama ya njili ebwakami na niva Kingabwa na quartier Fumusuka na commune ya Masina donc ezali moko ba balabala oza balabala solution tant bazolo ba ke ba voie secondaire oyo koki pesa souffle na ba embouteillage otoza nango na quartier 1 eza avenue otoza nango. Voilà pourquoi na koti lelo awa onyo sezaki lokwa encombrement elongwa po batu bayeba valeur ya balabala oyo toza nango balabala oyo tobengi Sep Congo na longoli ba kiosque na longoli ba tente na longoli ba kwado onyo sechamaki awa na ba wenze mususu ezaki nzinga ba parking ya bato ba makasa tout ça na longoli na fungoli balabala omoni etikali wululu tikuna balabala oyo soki topesi yango valeur esengeli ekosunga biso vraiment makasi par rapport ya ba embouteillage et ceci tosaleli yango na likambo etali opération Kinshasa Bopeto mokonzi ngumba Kisasa mwana mboka Gentili Ngobila na molandani na ye mokita na ye Jekoko Mulumba baza kotambola pe kobeta sete na likambo etali bateki bayeba koteka na balabala awa tozala marché liberté eza pembeni eza malamu te komona batata na ba mama ba kokela lisusu ba wenze nzinga pendant que wenze yango moko kuna na kati eza polele na sengi na batata na ba mama o bateka nzinga bakota administration ya marché ya bango ya liberté bateka na kati ba oyo bachaki ba kiosque awa bakende kokota kuna na kati toza na ba espace mususu kuna na kati o bakotya ba bar na bango leko chango na balabala. La raison d'être ya présence nanga lelo bomoni toye na engin eza pe poto bongisa balabala ezaka poto mingi avant mbula ebanda peza makasi tomeka kolongola ba poto place ezali tomeka ko déblayer pour que batu bayeba koleka na balabala na ndenge esengeli bana bazokende kelasi batambola malamu olia ko mataka na ba poto na yeko beta susu sete na likambo etali makelele baye baza ko salisa oto bengi tapage ya moi to ya butu tapage diurne ou nocturne ezali un fait infractionnel ezali kobuka mibeko ezali kotuka mibeko ya mboka nengumba Kisasa tozana mukanda moko babengi edi 005 na edi 003 edi 005 elobe likambo etali réglementation na o etali nuisance sonore to likambo etali makelele dérangement wana banani basalaka mingi dérangement na mboka na biso toyebi yango biso na Masina awa tozali na ba pasteur bikela o bazana ba église basalisaka makelele okomona bato baza misatu mine na kati église atiaka fumba na bafle aza koganga kuna na ba 4h 3h bato moye balala pongi eza te on dirait nzambe mato ekufe pourtant nzambe ata osambele na ndenge ya kimia na tosi ba papa pasteur na ba mama pasteur esengeli boyeba ke place boza kote ya bato nyonso baza na ngonga koyo. Merci. Na mwana mboka William Maluki la appelé maman Grâce Kimbila et pourquoi pas la mwana mboka débat aux cordon ya King Bopeto Masina. Tout ça côté sur Tamboula. Tout ça nous va bourgmestre ba sa misala na ngaba mwana mboka télé mukwanga bravo félicitations en tout cas. On allait chaque fois on doit King Bopeto qui par ajouter. C'est quoi qui par ajouter. Ton élément au bassin de mon amboka Benjamin Kilunga par rapport à assainissement par rapport à zéro épave juste pour le respecter maloba mon amboka Gérard Jekoko Mulumba. C'est parti pour Pont Ikoma et Henri Ikolo.
Mayamba ezalaka nde Lingamba moi j'ai voulu que na quelques bateaux baza awa tous sont babri et non ça la Merci beaucoup. Zomona, babongo c'est ça misala. Mais Isabelle, le chef de quartier, balobi que bango pas accompagner ba bourgmestre bango parce que ce bango pas accompagner bango te, nous allons sala maté. Jacob Mwamba Zetambila, la quartier Mbamou. Félicitations. C'est parce que vous avez au fou et au moulin pour le Kosunga, moi le Moka Douglas Nkulu, de manière qu'il mettait un gang dans Ngambouana. Mais, le chef de quartier, mon bel et beau wapi. Le chef de quartier, mon soso bozali wapi. Il mettait ça dominé par Jacob Mwamba Yemoko. Toi, les éléments où tu travailles dans mon Mboka Benjamin Kilunga, juste pour l'assainissement, peu, nako, na zéro épave. C'est ça, vraiment. Parce que Senga, Kosunga, on a un outillage. Nabi ke bazala sikamoke, barozango facilement. C'est parti, mon Mboka Benjamin Kilunga, Eziko Mayamba.
tozalaka ta biso nde tozoloba boye baoutillage nyonso ya biro ya quartier bayibi biso nyonso 3 bale donc toza lisu na outillage te toza ebele mpona kosala misala mais outillage yali te na ngai papa Muzama Albert chef ya localité en tout cas biso nyonso to tozali nsima ya chef na biso Mwamba Nzete ya Mbila et puis tozali nsima ya vice gouverneur na biso Jekoko Mulumba. Vraiment nakobakisa oyo collègue na ngai awuti koloba awa toza na bosenga mingi na baoutillage toza na biloko ya kosala na yango te bolukila biso ata babrouette ata pousse na bapau na barato na babote soki tozwi yango vraiment tokosala mosala malamu. Mwamba Nzete ya Mbila chef de quartier ya Mbamu ile toza samedi comme mécène oyo toza na ba coordinateur ya chef ya localité toza na ba membre ya base ya mutualité nde ozomona tozosala salongo ile tobalaki so na avenue Kulumba tozala pe na avenue Lumumba toza kati ya sensibilisation po bambula ezobanda po tozikita mbula ezobanda boye esengeli moto akosala te yabana kosala bamande deuxième mise en garde ya kopesa babitao depuis ntongo tolamoki depuis 5 heures bakati na sensibilisation mpe na travail eloko mikolo nayebi biso materiel ya salongo bongo bakiti mpe ezangi na veranda bana moko ya mabe ya kololo baprofite baya bayiba kiti awa po ezangi na veranda babaya na veranda sinon apart ça chaque samedi na chef de rio munoi barépondaki baotume eza échantillon bamosusu baza na vini mopende tokaboli baéquipe omoni coordonnateur ya bachef dili aza te yazosala kote ya wenzambi coordonnateur ya chef de qualité ya zeliao tokabali baéquipe tolangilize na 3 équipes en tout cas merci beaucoup. totambolaki tomolaki so mwana mboka oyo tokolobake ya kosi na kati ya makambo alobiki aza chef de quartier bakozonga nsima te nani ewagi bailotaka chef de quartier ya pasa 3 na bibwa ifa soutenir mama oyo azali ma Brigitte Mwaluke parce que komi na bango etambwisa malamu mais bachef de quartier mosusu ya sele boza wapi ton élément oyo azoloba papa ya zéro pa pusi azosenga mwana mboka Jekoko Mulumba oyo azali vice gouverneur atina baange parce que aconstate kuna baepave etondi ya trop tolanda et tozonga juste après ces plateaux. C'est parti la régie. La zongeli sous Kolobaya, pour soutenir l'action de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, monsieur Ngobila, papa Chantini Mbaka Ngobila, na l'action nae azo sala au etali kini bopeto. Biso za toujours derrière et peu ensemble na ba bourgmestre na biso ya commune Ansele pour nous soutenir l'action on appelle toza makasi toza derrière action yango y compris encore eloko ya mibale likambo oyo papa vice gouverneur ya ville province de Kinshasa azoloba Kinshasa ezala na opération zéro épave vraiment tozo soutenir yango to remarquer peut-être to remarquer makasi ke na opération ba épave oyo ezotikalaka na banzela partout ezo créer biso insécurité makasi eza d'abord poche ya ba civique bazosala tala lokola devant bureau na ngawa na passe à 3 bibwa et pas vous eza banda batika ngo soko ke kotala na kati monteur eza ya kobeba mamuyeso eza kobeba bango batika ngo na koso ekomi na butu oyo ba élément balobaka bana mabe o baboya tongo etala na o baboya musala lete sala akoleka wa bombani awa pona ko sala mabe na population nde yango tozo décrier na autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa pour mettre vice gouverneur
ameka kosunga biso na opération na ya zéro épave na Kinshasa baya ko évacuer yango ba évacuer na loin ya quartier na Mobimba. Voilà peut-être message ezaki na tenir informé yango wana pe nazo senga pour zana kati ya soutien ya opération wana. Likambo ya nuisance sonore na oyo d'abord na commune ya biso ya Sele. Maman bourgmestre Brigitte Mwaluke ase abandi yango na kati ya commune. Asali premier exemple balobaki nyonso esalemaka ebandaka na yo moko. Maman mokonzi na maison communale a lavé a kangi babafre na service na brigade na assainissement ya Kini Bopeto balongoli babafre bakangi nde yango tozo senga même nga na quartier nazo senga likambo etali batapage dîne nocturne nuisance sonore oyo yebi ki asalaka tapage atika yango po tokomi na opération oyo babengaka exécution directe so bakuti bakangi yo babotoli ekei y compris na bakisami lisusu na loin boulevard ba marché pirate nyoso pe longwa. Voilà peut-être là on a déclaré dans le but local à 3 points likambo etali zéro épave likambo etali nuisance sonore ba edit 003 na edit 005 nyoso esalamaka nde toza ko lutter contre yango pe musale salama etema libela toza vers ko s'attendre vers fin de l'année. Il faut le senga na vice-gouverneur o azali en tête nango pour l'opération wana azalaka de horaire biso atia ba matériel ce qui to bengi to signaler par exemple quelque part au pas vous bezali ba ramasser yango ba meme ba ko broyer yango soit ba ko déposer yango place sengela mi ko tika yango likambo par exemple etali nuisance sonore ba police na biso o ezali ba bengi police ya proximité bazala près na biso ce qui ba bike awa mwana o soit maison et ça la nuisance sonore bakanga yango ba mema yango ba futse ba lomande soit ba privé yango ba privé ko zo yango lisusu. Voilà peut-être ba point to senga y compris le gametali lokola ba marché pirate na lo boulevard Etali Kini Bopeto. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle et grande émission par excellence, c'est Tolé Kanambo dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission Obakino, Bavanda Kabazé, la Cameroun monté Mamoko. Tolandi Belema là. Tout le monde comprend que 4 bourgmestres, Balingi semaines. Tout le monde, tout ça, rendez-vous dans bourgmestre, Baselemba, Babengi Bisso, bourgmestre, il y a limité nous tout le monde ayo. Parce que tout le monde a mis ça là, ming, Bazela, voilà, mais photo est réellement mis ça là. Les alliés, oh, mon côté, c'est que tu as singité. Bourgmestre Lemba, mon côté, on se surprendre yo, samedi à 21h, il y a beaucoup de à cause vendredi à 21h. Ba balle et tout saté. Est-ce réellement ba policier? Parce que tout ça malbalabino ba bourgmestre ou pas. Il y a d'autres ba policier, il faut bon assister ba bourgmestre tant que ba instruction. Si bourgmestre appelle cette instruction, policier salé la yango. Bon ça ba policier ba 100 francs ba 500 francs pour ba te kabo ki ba des zones d'été. Bon ça ba policier au ba accompagner ba bourgmestre. La police de proximité. Et que ça malamu. Tant lobby ba kokuta moi la mboka, jasaka kuna la lemba kokuta. Bar mo bimaye moko vice gouverneur atambola ki amoni yango pertinent élément wana. C'est parce qu'il y a eu que tout le monde a des émissions azokola dango à tout moment. Yango to sera ba bourgmestre tout, bo fongola ba porte. Tant aussi appel il y a tout le monde yamba biso et permettre total la musala aux autres pour te rapporter na bakozi. Merci. Bloc lenye comme na suka. Na bi que comme télévision de kambo attend. Merci à mon amboka Jivel Wetungani, quand on s'est malamu cadeau déjà et multiplier ben fort parce que vous avez besoin ben fort et kende encore de plus parce que fidélité et foutaka. Allez de voir la présentation. Merci à Benjamin Kilunga, merci à Yves Mbumba, merci à Poupon Ikoma, Ziko Mayamba, David Nguye et Henri Ikolo et pourquoi pas à DG Isis. On a notre prochainement dans le numéro M. Assikaz. Jusque là, restez branchés sur les restes du programme de Absi Télévision. Je vous aime beaucoup. Bye.